Balandi ya boso na politique officielle sur terrain mbote na bino boza ebele na monde entier esika bozwami bozolanda biso na yango lelo tokiti tokolobela kaka politique te tokolobela kaka maimatali actualité politique te ndenge tozwa mwa bomesano lelo mpe tozolobela santé rubrique santé na yango naza nga moko te naza elongo na baoyo batalelaka santé donc oyo babengi bamonganga docteur toza na bango lelo tokolobela maladie oyo babengi hépatite toyeba ngana yo toyebi te hépatite soki ezali mpo mutu mosusu aza na devant tv ni azotala alobi hépatite seke okamu esika ozali toyeba yango todécouvrir elongo toyeba soki hépatite elingi koloba nini eza maladi nini ezwamaka ndenge nini cause nango mpe ezalaka nini naza elongo na docteur Hervé Keke oyo napesi mbote ndeko mbote mama journaliste merci mpona na ndenge ondimi invitation na biso lelo toye mpo oexplike biso maladie au bokono au babengi hépatite eza nini au juste bon na beaucoup c'est bokono babengi hépatite ezali o to bengi infection ya foie o ezali un des organes ya nzoto lokola motema lokola barin donc infection ya foie mais cette fois-ci ezali causée par des virus o to bengi virus de l'hépatite et ba virus yango ya hépatite ezali 5 virus de l'hépatite A, ou A, B, C, D et puis E. Donc on a ba sorte ya hépatite. Voilà. Donc ba sorte hépatite ben hépatite ezara moko, hépatite virale. Mais siko eza causé par différents virus wana. Mais yango no sezaka maladie moko. Mais cause virus A ndem tapé a pesi aux yeux yango virus A, virus B ainsi de suite. Mais toyeba te hépatite virale ezali otobengi actuellement ils ont constitué problème de santé publique du point de vue mondial neti paludisme tout ça parce que ezoboma bato mingi et ça la apparition nango ndenge nini nzoto mo apparition nango toloba comme na lobi ba virus ezali eza causé par virus wana une fois ekoti na nzoto et attaqué mbala moko foie et puis ba microbe se multiplier sima ba manifestation ou to manifestation clinique ba symptômes et bandi mais il faudrait toyeba te na ba virus wana nyonso ezali plus virus B ya hépatite B na C nde ezali répandu les plus répandus dans le monde et yango nde eza plutôt bengi plus virulent yango nde bomaka mingi parce que évoluaka vers to bengi chronicité donc qui dit chronique ekosilaté donc ekomema yo ti na liwa ndenge moko na tension ndenge mona diabète donc ba symptômes nango to ba signe nango tozali na ba symptômes to bengi ba signe hépatique na ba signe extra hépatique ba signe hépatique ezali ba signe oyo eza lié na foie donc tozali na ictère o to bengi jaunisse hormone muto akoya se présenter kaka boye misu eza jaune wana eza bilembo oyo elakisaka ke mutu aza na hépatite voilà o ko suspecter d'abord pour faut confirmer après ozali na yango et puis ozali na o to bengi hépatomégalie c'est-à-dire malade rose a ressenti azoyoka neti côté à foie azoka passe mais tango médecin oya kosala examen na yo o remarquer que foie ya malade eza mwa kovimba volume nango hématite parmi autres signes o eza en dehors ya foie okoka malade aza perte d'appétit et puis kolemba etant beaucoup ça avec examen au sale examen na yo au examiner malade si maso 5 examen à laboratoire des confirmations roya na examen à labo pour le baté malade doit na hépatite hépatite B to hépatite C ainsi de suite siko hépatite B C to hépatite nyonso ndenge olimboli yango et se faire soigner na lolenge nini bon toloba on a lobi ko oyo zo intéressé biso lelo toloba eza hépatite B na C ko soigner to benga ngo traitement médicamenteux bakisi monganga ko bakisi wala eza en second lieu mais en premier lieu to benga ngo prophylaxie la prévention c'est-à-dire la vaccination pour ne pas contracter la maladie aux bokono wana te hépatite la vaccination et puis le traitement il y a des traitements antiviraux. Docteur, s'il vous plaît, donc il y a une vaccination, vaccin ou uniquement pour la hépatite? Oui, ça existe. Les vaccins existent par le monde, mais actuellement,
jusqu'à aujourd'hui vaccin ezalaki disponible ezalaki vaccin kaka pour na hépatite B, mais pour na hépatite C nayebi te jusqu'à ce jour soki vaccin nango mpe emonani. Donc soki oza déjà vacciné c'est difficile mpona yo ocontracter ozwa maladie wana. Donc et puis traitement na yobi antirétroviraux et antiviraux plutôt eza bakisi munganga kopesa mpona kolite kaka contre virus multiplication na ye, parce que comme tolobi eza virus mais ekoboma ye te, hein? Tant que maladie virus a se multiplier te okozala na yo quand même en forme, mais maladie oza na maladie mais ezo évoluer te etelemi ezwaka neti mutu ya age nini, donc n'importe ata bavieillard bana mike bango nyonso. Et virus hépatite to balaki tobengi hépatite virale ezwaka mutu nyonso eza na âge précis te, ekozwa mwana moke mokolo tout ça bakozwa yango na lolenge nini. Tokozwa yango surtout pour les hépatite B na C tokozwa yango par otobengi bavoie percutanée, soit par loposo, c'est-à-dire injection transfusion sanguine une fois par exemple bazongisi yo makila ya mutu oyo azalaki na virus hépatite na makila na ye et qui va analyser te automatiquement okozwa virus. Ezalaka contagieuse? Non, c'est voilà, je peux le dire, c'est contagieux. Contagieux car du fait que so bazongisi yo makila ya mutu oyo azalaki na hépatite sikopo nini badocteur bino mpe tolobela bino mpe na air moko bino boyebi ke mutu ani aza na hépatite mpo nini bokozwa makila na ye mpo air bozwaka makila air bato baya kosala badon ya makila boexaminaka yango te mpo boyeba. Bon, c'est vrai baexaminaka mais comme on dit peut-être inattention ekosalema toza bato. Je n'ai pas dit que c'est la seule voie, tout comme na lobi wana eza transfusion sanguine, tout comme ndenge bana basi bandeko na biso basi batiaka ba piercing batiaka ba tatouage matériel oyo baotiela bao tatouage wana soki mutu wana azalaki mpe infecté automatiquement mpona lobi par loposo na peau ba tatouage wana tu vas t'infecter. Tomonaka loposo na biso boye mais eza na baport soki virus à partir kaka ya peau nde basala ba tatouage bazokaka virus akokota nsima akoti na makila et puis se développer maladie. Donc c'est dans le lenge wana tout ba accident tobenga ba accident post transfusionnel. Donc ou bien dans ba laboratoire yo moko munganga to technicien de laboratoire par erreur ozo manipuler makila ozoki pas aux s'infecter, c'est tout ça contaminé. Donc c'est principalement ba principaux voilà pour la hépatite B na C ndenge na lobby. Donc c'est un peu ça. Comment est-ce que tu peux éviter? Pour éviter dans le lobby, donc éviter des comportements à risque. Net na lobby, na lolenge na lobby. Les tatouages, les piercing, transfusion à makila, il faut pas contrôler. Voilà, les contrôles stricts. Donneur de sang, on doit vraiment analyser, co-examiner makila na bango pour voir, parce que il y a pas que ndetolobara, mutape so makila, oui, mutakoza na ya na VIH na makila na ba transfuser yo. Mais un virus hépatite apesi yo tokoloba te virus hépatite okoki kozwa ko peta mosusu ozwaki yango na bomwana mais eko se manifester na mokolo. Donc eza maladie moko ezwaka temps pour évoluer, mais soki batraite yango te ekendaka na bacomplication lokola cirrhose ya foie moye tolobela yango lelo te mpo eza sujet te, tout comme ekoki komema yo mpe na cancer ya foie. Donc soki batraite te, donc eza maladie moko très dangereuse, mais de plus en plus konzi ya mboka bazopesa yango mpenza valeur te, bazolobela yango te comme ici. Bazolobelaka Ebola, bazolobelaka ba maladie. C'est parce que c'est actuel. Oui, c'est actuel, mais hépatite aussi, ça tue. Ça tue, comme le VIH, comme la tuberculose, tout ça. Mais malheureusement, les partenaires bazosunga mboka na biso nde batiaka bafond na bango plus mpo na bamaladi wana VIH, tuberculose, mais bamaladi mosusu eza un peu négligé. Siko message nini okolance na Organisation mondiale de la santé pour la hépatite? Bon, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, tokosenga na bango un peu porter plus attention pe na ba maladie wana, hépatite virale, diabète sucré, hypertension, parce que yango pezo boma. Ezaka VIH te, mutezo boma. Et puis na ba konzi ya mboka koyeba kotia ba mesure vraiment ya encadrement, ya surveillance, ba transfusion wana. Kotia ba moyen parce que total el kaka ba paya tokosala eloko moko te. Donc na biso ba population tous en un comportement responsable, comme j'ai dit,
babiloko lokola ba piercing, babiloko lokola ba tatouage. C'est vrai au moins tu tatouage, mais tu ne sais pas matériel oyo basalelaki yo tatouage wana ezalaki ndenge nini, moto basalelaki ezalaki ndenge nini. Donc c'est na beaucoup c'est on a koloba la population yango wana bakonzi ya mboka. Merci beaucoup. Merci maman journaliste. Balandi ya boso na politique sur terrain tokomi na suka bino moko bolandi lolenge Dr Hervé Keke a expliqué cause ya hépatite, a expliqué pe lolenge nini ezwaka mutu. Donc bino boyeba bo chaka na mutu na bino te ke sida kaka mutu bomaka, infection ka mutu bomaka te. Donc hépatite pe ezo boma bo milengele yo mutu kenda ko betisa batatu oyeba kinanya leka ki ona preuve peut-être azaki ni hépatite ko kozwa yo mutu po betisa rape ba piercing oyebi te machine ba betela ko piercing nanya leka ki wana avant yo et puis pe kozongisa makila. Donc faut oyeba makila na bazozongisa yo ezala examiner avant que ekota na nzoto na yo. Merci na Fali Matoko, merci na yo pe docteur na ndingo ya bibiso lisusu une fois merci na bino nyonso bozalaki ebele bolandi biso bo continuer toujours na ko s'abonner na chaîne na biso YouTube bosolo na politique officielle. À la prochaine, bye bye.